kuna moyeba memaye esasi na boko na bandi o na docteur kuna na urgence ba docteur bazati bayebenga mobali na eko benga soki soit docteur bonde docteur wana eko ya wana ensuite ozwi résultat comme il est en mine 14 on est à lobby il y a lobby à tel Novalgine donc à Novalgine va passer na mutazo sifti donc il y a Novalgine les mamans du Bénin a dit à qu'est-ce qu'on va ça a été batu oh ba ya pas passer ba kiss ndé obani obenga aye kolia à la kisisa biko donc il faut prélever sur ma kidam tu vois la chaise voilà docteur voilà c'est hôpital bon il y a l'hôpital oh chaise tu vas que ça donc comme c'est ya qui forcer quand donc mimi kama maleme ba kosi suri sika bazina ba soyeba prélever ma kidam ba yeko bima ndio ba yeko tena so parce que ni une urgence banda ba bandi ko na urgence donc voilà ba premier soin ba pese na 16 heures banda tongo 9 heures bande konanga osala attention biloko ya gratuité na bino oyo nde ezoluka bakonde bomoni ndenge ekomi bino baartiste bolingi gratuité oyo bafutelaka bino yango lere akei na 16 heures nde bapesi ye nga natuni bon sikoyo akoti hôpital ou bien akoti hôpital te atikali kaka na observation mais moto totiki ye alala bo bakisi oyo bapesi ye totala évolution nango ndenge ekosala nde atikali kolala banda lobi atie eloko mais to pas forcer ali ata ote eloko aza na repos botika ye alala l'air akolama si eloko excusez appel à mine nango de eza abana ko bela ligne le ba komi no ba kemba ke o mini misatu nde eza ya kobeba balongo nde balongoli ye misatu biso to se ya shaki balongola mini misatu mala moko te balongola ka moko ngayo na zana maka yango nde balongo na négligence pour le biso ba pesa ki premier soin nde makamo surtout ça si je comprends bien ça par rapport à ligne bazar c'est possible papa atana mama ye mbongo soki na comité basonaka atana mama ye mbongo na comité basonaka na bapiso ata mai ya pamba batie oto yebisi bango mutu wana alete il faut pas pesa ata oyo ko fortifier ye na tongo na misu na ngai papa na misu na nga moko oh na la kisine na basi elle me faisait comme ça na balu na qu'est-ce que dia alobi na nga na kisine c'est quoi nga akolo balisuté asa kutu kokoma asa na papier mama bibela koma ikokoma ka mini azokoma soka linga sengelo bakoma asa linga na maboko bo na kine qu'est-ce que dia abina nga liboso na nga alobi na nga fais-moi la prière to sambeli na ye sima alobi na nga anasi na di attends na ke na bengi infirmier Serge comment est Serge na bengi na di papa pesanga ko alobi o zela na ke no zola yo ti do sala boko ena no yete infirmier mususu ayeko ya ayeko lo wana to komi siko ba 8h 8h à lelo allez aye oh mama kasi telemisa ye wesi ya moto suba na eta ya muto ozomona ese muto asala ndenge ya hoteli lero na ye kotombolela mana monike asa subi asa mbala moko sikoyo akanginga na loboko abandi ko benda ngale abandi ko benda nga abandi ko sasi ko ba conviction allez fulfule bandi obimana les fulfule bandi obimana oh siko kamwa infirmière wana akei oh docteur ya otala ninga ko mosala ya otala ninga ko mosala nde docteur wana yeko donc mama bima biso mo to yebi ko ça na bimi eza to na bandi pe ko sambe na bimi na libanda na telema ika na sambe ti après esali ba 30 minutes ba yeko benga bo famille chaque wa pinga binga atuninga oza yo moko ngabi na zanga moko oh est-ce que ko benga mutonda ko to na besoin ya mwana mobali na tune ku kwani o to na besoin mwana mobali afisa maki na alo na ningisi lera zolo baboy mwana na biso moko mbala na yebise bo mwana na biso mo ye abandi ko so na téléphone asala ata 1 heure de temps wana infirmière azo solo la ti na je compliqué ni rien mala mo na yebise bo zo aye ye
kutu nabengi na na ndako balobi basengi bango makila balobi ata $200 soki ezali batiaka ye tozo ya kofuta bakotikuna lere abimi ye mpe baconvaincre ye kolobela omo te lere abimi o mama wana aza matata mingi abi kolobela omo te lere na ye natelika misune nayebise dis mois de qu'est-ce qui se passe oh il n'y a rien balobi tobenga loko ata mongo abi non non dis mois la vérité je vais te chiffrer mbala moko ayebisa nango na moti alere akaninga j'ai compris là c'était vers 8h30 Maman, ça doit comprendre que négligence ya hôpital na badocteur na bainfirmier. Mais c'est que moi je m'étonne, au hôpital là tout le monde là-bas, l'infirmière avec le docteur avec papa tout le monde va tout le chinois. Indien wana eza système ya commerce baosala bazosala commerce bazotraite bato te okokende sikoyo kosa malade okende kuna okomona liboso babandaki oscanner awa eza te ebona boye babiloko ya ndenge bazosala nde commerce pour tuer les gens na bachere na bango bakosala biloko na bino ya gratuité mpe bolimite yango kozomona soki eyaki payable le mosu ndeko nanga lingaa kufa soki eyaki payable tolinga tofuta oui il faut ya la nerf moko azaki nerf moko ekatana yango nasali hémorragie interne epuis soki omoni esika alali ondima te kenda kufa ondima te mpo lere azobimisa salive ngambi naza kopakosa ye na monoko ngambi nazalaki na ye ko batika totikaki tomeki na seigneur mais babila mama banégligea bato te nga nazalaki naleki nanga kotala mama ye mokunda biso famille toyaki nsima basoigne makambo biso biso tobotami na mama yemo tokona opération minene na mama yemo soki mama yemo soki etango soki nzambe atiaki loboko okobika eza négligence eza bien ezopita bango nyonso batangi ndenge moko me baza négligence bawelelaka liboso na motu mbongo eyaka nsima bango bazalaki na Oh, ya Beate. Moto na Nzambe. Mama ye mozeki église hôpital akala. Faut pas tika ba kene na mama ye ba soigner marche yaki. Ki yake kokufa na hôpital ezanga tina ya pata. Baba papa ba osone na mama. Le matin, N'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.